Bandeko na ngai bomona ndako na ozo na musika kuna ndako wana ekweza etage ekwei kola ba mai bayebi ko canaliser ba mai te lelo toza mercredi le 12 bayebi ko canaliser ba mai te ndako bozomona wana ezala mutu na kati mutu akundami na kati kuna moya babimisa eza te bazozela na baluka ba mécanisme misusu bino mo bomona nzela bozomona ndenge bukani ka ndenge bukani ba place eza ba place mo bato bakofanda te mais tema congolais azala lokoso aya kotonga tonga awa nde esali ba dégâts bino mo bomona bisiko batika mpona bilanga bozomona bangomba oyo kote batie basaki ya pembe oyo ebukana deja ba bachacha basaki bato bayokaka te bato bakufi awa do bandako edindi ebele bino mo bomona terrain oyo eza terrain okuta kotonga te mais bato batongi mpona mutu makasi donc mbula oyo esali ba dégâts makasi bino mo botala ba canalisation na bango vraiment est-ce que koko supporter ba dégâts mai ya bato e ko uta likolo yango bino mo botala ba canal na bango botala pe ba place yango bino mo bomona est-ce que ba place oyo vraiment ba place oyo est-ce que ko poser dégâts te andeko na ngai a toza na pasi bino mo bomona bino mo botala asko na mata ngomba na uti na se na mata ngomba na lakisa no direction mai e banda oyela na nzela o bomona o eza nzela oyo ya nzela tolekana eza nzela ngo tunnel oyo ya munde donc mama yeli banzela ebele donc pour no mata faut ça la pena donc moi physique quoi bien bomona nde tolakisa bino botala bilili toza précisément na monga fula botala vraiment bato bazolela se kolela bato bazolela se kolela bino botala kaka donc penza donc akuti mwana komata kuneza kobanga na kwa kodinda kuna na sukelia mwa ekuti te famille bozomona hoyo mutu na bango pe moko akufi